Ndeni masolo ependa obi ke zana toke na bande ko bote la bino bokolanda biso na chaîne na bino oyo tribunal yango oyo ezali esilate tribunal esilate batu bolobi trop na tribunal mais esilate bonsoir na bino ba bonne année d'avance et puis ba nouvelle ba joyeux Noël na bino tout ba famille tout ba mbote na bino ba cadeau na bana bobosa na te bo pesa bango ba cadeau na bango ndega ezala la partie ça bon c'est pour na bana na e ngape koto yo c'est bon match anango bien alors toye pour na émission moko boye maître Jérémy Ependa na Lyon o basali na mama Congo mutagala ya mama Congo mais parti bo fondaza mieux placé à expliquer biso poto yo kaye nananu azape mécontent na makambo ngo ndenge yuto leka bonsoir Gazimantan. Bonne santé Kimia la meilleure vœu pareillement merci beaucoup joyeux Noël année lekinde non en tout cas angolo nzambe année vraiment les kitoko quoi ils ont kende pe kitoko to bigi to aussi ça on peut donc en bonté donc angolo nzambe quoi alors to yambe na casquette ni à part juge à tribunal awa donc na ndeka ya juge à tribunal là ndenge tout ça il y a analyse na biso bigi biso to sansa to quoi voilà na ndeka ya tribunal ga mambo comment ndeko les élections lekinde entre les élections les gars bien ils ont les canaux pas mal ils ont pas mal to biga qui candidat na Tsazara moko ezali numéro 20 Félix Tshisekedi. OK ouais. Alors merci beaucoup pour kibino moko moi intro solo na bisoni alors problème nezo les canaux Lyon Jérémy Ependa na mama Congo aza mwasi Jérémy aza mobali est-ce que ça interdit balingana ils ont les canaux Lyon te to ba ke ils ont les entre donc to ba ils ont les canaux France Lyon na Paris hier mbala va na Lyon moi ça va na France donc ils ont les canaux réseaux sociaux na bato à France quoi va ande to rolo ba expliquer biso que problème yango ezali problème yango eza nga na yebi na problème yango te mais ndenga to zolo na ndenge ya réseaux sociaux entre côté mobile na mona ki asalaki émission na Didier Masuki voilà na Didier Masuki en tout cas waza confrère na yo asalaki émission ndenge makambo lekaki ya ina ndeko na biso ndenge publier mama Congo ndenge publier ki mama Congo mais ya lobby ezayi mta publier ki en te ezali soi-disant barando oyo ye mama Congo azalaka nango na ba petite sœur na biso misusu nde ba petite sœur wana ba saliéger ba balancer eloko wana na petite sœur yango ba Karine ba Manuela ba Chatibola abi ba groupe wana ba sali mama Congo photo tanga bon parce que ils sont sur les réseaux sociaux photo ba vérité abi ba groupe ba mami ngendi ba nani tout parce que ba sali j'ai pas mama Congo ba balancer eloko wana na kati ya média oyo ekomi le lot viral mutunyo surtout akomi komona ngo donc voilà quoi et puis si ezali comment et puis si pena passe mingi pour nga en tout cas ça nga passe en tant que ndeko mwasi aza mwasi et puis obiki basi ba maman ba bota rabiso quand même komona eloko wana to apena ba ndeko basi to apena bato pe ki to vivre pena basi en tout cas et ça lui passe quoi et ça lui passe parce que tout à l'heure on a dit que on a dit émission ya ndeko wana na maître Jérémy Ependa par rapport à maloba ya maître Jérémy on oublie à se contredire ouais merci beaucoup ce qu'on a mal au moins place non ba se contredit parce que ngana condamné ndeko na biso maître Jérémy Ependa en tout cas na bandi il faut zapper peut-être naïf ça dans Équateur je crois naïf mais en tout cas vraiment on condamné place c'est moi voir pour nazo betele c'était côté on a condamné place wana parce que avant mobali yo za mobali okolinga te ki lemsusu moni makambo za na kati ya réseaux sociaux tout d'abord de ndenge na condamné na ndenga lekaki na émission pas Didier Masuki tanga lekaki pas na émission pas Didier Masuki il fallait pas aloba makambo oye alobi ozomona pour makambo alobi en tout cas na ebité bato ba omona malamu mais pas na en tout cas na mona ki abeti mabe tout d'abord déjà que
ye abanda na mwasi wana mama Congo ya le binini ouais tant abanda na mwasi wana mama Congo azana azolinga mwasi mama Congo azalaki déjà marié azana mwasi na kati ya ndako bon na bité mama bana na ye mais je crois que mama bana na ye azalaki na mama bana na kati ya ndako mais ozolinga déjà mwasi wana déjà mwasi mususu libanda ça veut dire déjà que ozo trahir de couple na o tromper déjà mwasi na déjà libanda déjà pourtant aucun mama Congo oui bien qui bien qu'azana mwasi na kati ya ndako ayebisa mama Congo mais te na ndinga olanda na émission ayebisa parata ayebisa pe mama Congo qui aza marié mama Congo andimi na mais mama Congo andimi na c'est normal mama Congo andimi ça dépend rubrique na beta oui il est pas mama Congo il bika basi bazala ba ngo tshali bayes ada na ta deuxième bureau italien était biso mibali to mono mabeke anga que ça la deuxième bureau mais moi si atomina za ta troisième bureau on dimane sur la ligne faut ça attention so mobile fa comme malibanda seke na ndako ça va pas te totana na ndako te papa na zoya eloko nini ke alinga ki mwasi wana hein en tout cas il faut to na émission bien ye aki akuta na mwasi olingi mwasi mwasi tango olingi mwasi azani libre azana mbali monte yo ibi ko zana mwasi na kasandako oki olingi mwasi wana bo soki ebisaki vérité so ebisaki vérité te toyebi te ma ndenge azolobaka na émission bolingai na mwasi papa wana ye maître Jérémy bolingai na mwasi asengi yo jour mosusu abiki azoya na Lyon te loba bien mama Congo asengi maître Jérémy kasi yono bekasi mwasi aya na Lyon ba musu ba kota sima ba ebiti to la banane tant ba mwasi mama Congo asengi to abiki nazoya na Lyon abengi Jérémy nazoya na Lyon bonsoir tant que zo na Lyon tant aye na Lyon ye mwana mwasi ake wana sko selon ndenge ye mo sko apesa Jérémy oui ndenge on balu kamena Jérémy Penda ake mwana mwasi ake afuti hotel mama Congo ake afuti hotel ake afuti lobaka ba komo parce que ça la mama Congo afuti chambre mama Congo tanga afuti chambre afuti pour balana na mbali na yes ba passer nuit na mbali na copain na ye sko ye copain sikoyo tango iba ki yoza na mwasi na ndako okolinga te ki mwana na mwasi na aya na kata na Lyon azo pe chambre na pas futa tango futa ba mikolo akoboya papa ya mona biti tango sala ki loko na ça veut dire que olinga ki oui olinga ki mwasi moi déjà ozo tromper mwasi na kata ndako iloko to sala ma benini ke bokene na bino pe bosali ba bisengo na bino olo bana no bongo te ko tromper mwasi na kata ndako pour moi c'est pas yebité ki mobali na zali banda non moi ça dans la confiance moi c'est ndako na za na confiance biki non ben nga ke libanda ke dem su ba terrain ke dem su tromper ezala soki moi ça yebiki oza na mwasi musu libanda wana ozo tromper mais moi ça yebinete abika mobali ki ka andalanda yongo pia alobi ayebisi mwasi na yeke ayebisi na ndako ke na kindaki ndega basala za papa ezaka tromperie na mona tromperie ngo za rapina soki mwasi ndako ayebi te papa na bi moi ça yebite moi ça yebinete ki ne libanda mais tango yo ki kuna ozo tromper o conseil et ben voilà yesko tanga kei kuna asali masolo na ye pe sili lobi na ngo iparate azongi na ndako olazonga ye mo pe susu amemi susu mama Congo na kati ya ndako na ye mwasonga mondele oya ye bon na ebite atakutu mondele papa a présenter susu au présenter susu mama Congo au présenter mwasi yango susu et pas mwasi no ndako après dagi déjà lobi ono ser na ngaya komba ba to yebani na ye soki na Paris kuna banini tout moi c'est pas yambi il fallait que moi ça zaki na biloko mo fala apesa ye pour même on a Paris a que ce qu'il a tout monde à Paris zelana mama Congo be na âge na ye andimi ki baki ba meme na ndako ba présenter bongo ye pas vai na ye atuni Jérémy te ko mwasi ni papa nabia obi basi bazala basi ko tango obi mwasi ya mi basa makango ndi bazala ye basa makango ndi bazala so alingi ne mobile na mama talo moni boni na on marié mais to so kutena mwasi na ngako lwate oza mwasi na ngata tango limba no o melanie sotus mais biso mbali lokala ezala te po biso mbali so ebo au lieu de à gauche ozomona ote tana na jona musu esimba te va joano laisser déjà mais et pas basé les karalango ndenge leki ya pas mama Congo parce que ebine andima ine déjà ki azani deuxième bio siko to ba comité na palais noko moi va présenter pays moi c'est pas yambi pe bien je suis pas lambila qui il faut que ça nga passe ya ngwana Jérémy en tout cas isa ki o manka ki mama ya bana na respect moko makasi ozaki na droit moko te ki omi mama Congo tina kati ya ndako ya libala na yo okotisa ye ngebo so azali mwasi mo mabele msupe kalinga sala pe atila mwasi mo mabe ou bien asala ye eloko mo mabe na kati ya ndako abinga pa boma epe asala pe sort mo bwatiki pe sort mo na kati ya ndako akena ye po ye pa banda oluka libala ye pa lingaki yo po mama Congo ndenge tina aki na kati ya ndako wana alingaki yo
moi si na yo pe anda utinenga yambaki mama Congo c'est que alingaki yo sikoto mama Congo oluka poste wana avanda lokwa muninga akotikele pe moi sort mo pe bo wana moi so pe a eu malade a eu problème mo bo ale brou poni ke ya remplacer Dybala na côté wana au protéger ki mama ba non te au protéger moi so anda côté pe ozo courage ya koleka na émission de kolanga oloba pe ba vérité ya bongo mon kilo rebotolo maboko en tout cas na okamwa bango pour nga vraiment ta kende kolamba na contre elokwana na contre vous melokwana pour moi ka ke po bozaki Didier Masuki bon Didier Masuki azane pina mutumoko voilà azane pina mutumoko kina ki à côté ane pina makama batu trop pour ceux da pina ki ngam na otuna ba question na ah ndekona na ki no pina na bozindo po pina obeta ki bordi na ndinga mabe. Moi, c'est un va protéger toujours. Il fallait qu'on protège moi sinon yandako. Jamais comme maman qu'on a quatre yandako na yo. Et puis l'eau qu'on a pesé il fallait qu'on protège pe maga moi na pe que ebima na réseaux sociaux té. Mais yo même on tient na réseaux sociaux aux autres tapina que ndenge de na quatre yandako na. En tout cas, ils allaient bien té. Voilà. Merci beaucoup. Boyo kibino mogo ndenge Tibo Fondo à lobby. Aza contenté à sécurité mais na makambo susu weza ngba réplique ya mibali ndenge zalaka oyo ko mema mwasi ikango no na ndako ebité loko ni ya lobaki pa mwasi na epa ndima ayibi pete so balambela ki mwasi mama Congo place oza faut ça la droit de réponse soko côté na ndako wana ou pas est-ce que mwasi ya moninga mwasi John yo ex na mwasi John yo ependa est-ce que alambela ki yo il y a qui a un nengeni na maboko na fourchette na kato alwate nous on a parti dans la besoin na côté na peto ozonga pe biso pe na to sala mo ba ndeko na super mama Congo ndeko na super mama Congo o limba sala ote ko sala pe muninga te ya salini ba memi na ba papa siko soki ezala ki yo za mwasi ba memi no mbanda mona kati ndako na yo est-ce que moi so na yebaki wana zamba même mais il y a moi ça yebaki ti moi ça yebaki na été il y a zakini innocent mais yo mama Congo yebaki loko wana okoy ko kocha makolo na kati ndako e pa moi ça te okoni ma pe même pas kutuki okuta na même na ebo sola na peut-être depuis mama Congo doit qu'il ne maître Jérémie ne tika bali mo passage mais non avec tout sur la biso la musique était papa zalaki na posa libala posa zalaki pena zalaki bali mo ka il y a passage bobo aninga ko amona moi na été tepo nani tango ndimi ko mona mwasi ko matina ndako na siko zoluka place wana kota otikala wana na landa parti mo boye mama Congo yo pe ozala moi parti na OK obetaki mabe ya mabe en tout cas vraiment o mabe mama Congo ezaki nini wana pardon mabe na ye pourquoi kene na ndako ya Jérémie andimi pas kokuta na mwasi na il fallait suka ka na hôtel azo TGV na zonga Paris il fallait zonga Paris mais tango ndimi oya tina kati ndako ya mbali yango au moins on a payé moins signé après ce fait biloko comme le bande connaît sur batner na Paris ça veut dire on a quoi envier place wana non ngapo na ngande na ebili mama Congo azaka mwasi moko mayele atanga ba classe Jérémie azaka mobali moko trop malin peut-être abeteke rubrique ke wala ndeko na nga mwasi et puis mama Congo akipaki na yango te ayeba pina ke za mwasi ne pour ce que bagi ninga za ninga za mwasi na mama Congo ngalo bona be mission mama Congo ngalobi ye mutaboy Jérémie penda po Jérémie maturité ezate ala trop gamin siko na bien moni na place wana bango mbalika ba baby vérité pour mo balo défendre na ndenge na moi ça zo défendre Jérémie ba lobi ya boy mama Congo po kindumba eleki et paré na soirée moko boye mama Congo à tout un c'est bango à tout un trois mibali on habite à tout un bango trois mibali mobali copier Jérémie ba place qui na salon na balance na salon Jérémie yala la qui na salon Salomo mobali na sala la na chambre deuxième bon troisième te ye n'habite mama Congo la esco na chambre bana ozo comprendre donc balance trois bon habiter bon pour aller dans les cas ba mettre là donc mettre mususu na chambre mettre mususu Jérémie na salon et mon attend ko takangi ba miyibi ba ibi 5 euros oh mettre Jérémie a bimisi 5 euros a fouti mama Congo na tika kaka boma moto siko mettre Jérémie siko batiki siko ngembo Salomo siko na kati ya salon c'est vrai abandoki ba ko abandoki siko mama Congo siko net Jérémie ba beta ya biki avant na kati bazana kati ya fête so matanga mama Congo moi que mama Congo
s'intéresser na tuana mususuana c'est que voilà ma casse pour les gars bosco nabite azali makati omona siko ki mama kongo pour moi ki azaki moins sérieuse siko yo mobile na place wana ozomo ki moi ça za bongo kasi yango Jérémie aboya ki yepo nango bon nabite so alors bien on émission nabite so aboya pour la ndumba la soirée moko tout un petit bango 3 jours bon moi ezaki avant ye moi sango ya Lyon ou bien moi ça ayaka déjà Lyon les alagaga moi sinon na ye Lyon te ah mais kasi Jérémie ki ya écoute yango nabite autant écoute na moi si moi je go pas me mener na soirée moko to na soirée moko ko na kacho na batesko ezaki poni sko andime su ye moi sango aya na Lyon kasi pas liaki te alaki na salon aliaki te maître makasi wana ndel liaki na chambre Jérémie encore azaki na salon alini ga maîtrise ta ya la bogar amela mine nana ngana olia nga après yo maître lia to nana faut biso so maître to ko bunda te likolo ni arbo voilà atikili na tour wana maître D après maître 3 na chambre wana mususu pas zoki Jérémie a gardé ka bandi na e bisko na récupérer on venait bien ya 5 na Lyon ya moi qui était na Lyon tanga qui était na Lyon nde to moni makambo na to expliquer awa si Jérémie boyo ko molenga yuma ngape ko no la songa na granoko tango sa adame bord amoni ngo pe bon nde Jérémie to ba ngo faux bord depuis bande ko ba lo ba ya faux bord amoni ngo faux bord mais faux bord ngo déplacer ngo yedi Lyon faux bord ngo la lesion na salon donc faux bord ngo ko yo la ndega wana kaka wana mais faux bord pe lo succès ka na Lyon azo mais ngo suna pale mais mon soutien na pale de ça il vrai bord place yana penda en tout cas de on a comprendre les places wana faut vraiment au les gars expliquer biso bien ou mama Congo ya ça la droit de réponse pour ces tribunal place parce que les tribunal quoi et bateau besoin ba na masola ba analyse biso donc place on a vraiment faut ko éclaircir so bientôt comprendre to comme 2024 linga poto mama Congo peut sa vection sous côté de comme ça peut Jérémie on peut ça bon biso ce que toi va juge en tout cas biso pendant to tchaka pendant to trancher pendant na katikati sikoyo mama Congo a déplacé à sepelité yango tongo tuna yo et ça la ndenge ni sikoyo ba vidéo ya mama Congo na ba photo ya mitakala la mabele yana kitoko mabele quoi et ma bongo vraiment et ça la ndenge est-ce que ça Jérémie mtasali yango tant que grand prêtre tant que prêtre mobali penesque mobali ko ça bon siko na kosolo ou asaki bongo poani na kosolo la siko Jérémie ya lobi ki eza yim tasali yango te ezali ba kontara mama Congo azali na ba kontara dans ba Karine Mokonzi pour mama Congo apesa mobala Karine Mokonzi Moisi. Donc tu es à Paris, donc ma fils. Donc ma fils il va pesa ye Moisi ya Christian ya ex ya Ndombas Moraza la laser. Je comprends ma Congo betara match yango ba botola zuko Karine Mokonzi mobali. Karine Mokonzi ko garder ene wana. Je votant ba betina Jérémie et Paris Jérémie abokela ki ba biloko. Donc Jérémie t'as pensé que Karine il paraît mais pour Karine pour Karine il pour la magie te qui a joué vidéo ça veut dire qu'il y a seulement transfert mon boy dans l'ombre boubou et qui Karine n'est pas lobby il était mis à publier et outil qui ça pour commander ni ba ju vidéo bongo ba on a kini mutakini tanga obwa kango koto et malgo e Congo ba aussi ba na ba WhatsApp pour Karine ti les autres ba nango akuna ba wa danger on a vu que ce to l'année bloqué donc source non outil et pas à Jérémie mon ça lo quoi Jérémie t'a balancé babilo quoi là pour Jérémie bana Karine likolo ba so la bien ben a masquer yango ba quitter que ça y a pesi yango passe pas tout monde passe en or bet yo beta yo chana obi na ngana usuko manuela kitoko esa nini wana mamingeni bakombola bango bimpoani bon pour na barando kaka so yo mo pe que nani petite sœur na biso nani mama Congo ape muta barando internet c'est existe tout voilà nazole la mutaka là mais babisa pe mwindu et puis bamsuba eza bien te ngana ko pote bana basi ba non ko pote yo mona yo ngana ko marasko ke na bande ko na biso basi bino moko o lebo protéger mitaka la bande ko na bino basi mais bino moko susu bodo finga ngo bodo senga ngo bodo partager ngo bon toyite bon babi tout ce pays ici-bas mama Congo en tout cas asali batu mabe trop mabe na yo mo sala pe pa batu ko finga batu na ba réseaux sociaux mama bibele lelo ta le ndenge futio et futio
donc yango moni ke emo internet emo koto ozo solo la bien koto pozo bongi ozo bebisa o bongisa ozo mona so obebisa koto yo bongisa a koto mais yo ozo bongisa koto na obebisa na droite obebisa pe na gauche TikTok ozo comprendre en plus na vague ya bino na TikTok et bino lelo même biso ton tozana ba sera ba Facebook na biso ya ba live na Facebook vous allez boiter promotion na biso ya Facebook ezali ki boiter na bino lelo bato be lelo na TikTok hein ba star na bino ya TikTok ko bobimi lelo belé comme wenzi c'est ça ta bozo ba TikTok ne comme mais ba bloko tombe so za na ba to ça ba émission to ça ba live na ba Facebook voilà promotion ba tout à Facebook mais mama kongo na mamengeni bazaka na bango bien siko mamengeni en tout cas na ayo ça ni na lisola mama kongo yenda na Congo kuna en tout cas na bi relation mamengeni te mamengeni tata mo saba na ba meilleur ayo ça ni na lisola yesa ni ba photo ipare ba ni en tout cas na habité pour mamengeni mo pas dans la charge na ya na makambo ne mususu pe kuna bon na habité so pe olunga tika makambo na ye ba rando ni mo azana kuna déjà na mobile na ye bon auto boy ya mobile na boye aboye mode apembe wana aboyi mamingeni alobi mamingeni azongani na ya oboya mamingeni mama mamingeni zela mamingeni ta vrai chéri courageuse mamingeni azongani na papa bana comme soki Paulo dos Santos soki Paulo nani bazongani na papa bana ye wana babotani bana est-ce que ça mabe mais so dem so azonga babongisa papa bana mabeza te eza mabe ngaso komuna na ngai kobo ezonga papa bana ti papa so azonga na papa bana seke yeba ke bazai suti azai su na bala tena mais jo ari bazangi na libala bala ki ba divorce la côté bon en tout cas na ebiti na ndumba oyebi no eza te wana tata mo sabana na ebi na makambo te ya na makambo na te za makambo na ete ya na makambo na nani yepe na kotana mamingi na za makambo na te Karine Pakondi neti abengani soki mafisi pare ake kuba ni mwasi mwaza na 4 bana tiki Karine Mokonzi ake vacances azonga ya ba vacances bino be mibale ngo toki kaka botiki mwasi ka ozela yo eza pe manque de respect c'est ça so zana mudu zana ka biemba moko parce que moni da ke soko oyibi déjà que oyibi so mbaliza oyibi ko maîtriser déjà mwasi ya liboso te soko bote da na mwasi ya liboso papa okoki ko maîtriser te ya mibale pe o raté yepe yeba ke okoma kaka pam après oye ko raisonner na sima sko otala bia boyote za ne boza sko na mobali na za la Suisse alo baki mi Karine pona ki impolitesse Karine pa lobi batu alobi pe chemise za mulai azana liste mulai ndinga ke kuna remplacer ndinga sala kaka ibi mobali ni bon kimona na epe bazo comparer na Jet Li babia za mona Jet Li na lobi basi ko bazana bana 4 baozo bala basi bana 5 bana 6 bazo bala bana misat ba bala iboka intana mwana moko melate ya melate bosko muye mutazana mwana moko oyibi mbali ko bato ve bana moko oyibi mbali kombe ba luka basi uka bazana bana ponga na ibina repesna courage ozana mwana moko ozana mbali voilà ça déjà wana moi c'est tout courage voilà OK mais no konde seconde fazonga na nzela pas de problème parce mama Kongo il faut zonga ou bien ki azonga pa ya mama mwana ya liboso asenga ba pardon asenga excuse maman ba na fungole ba porte et puis voilà bref voyez maman biso te totala mosima mama Kongo alobi ye a rotika ngobongo te to moni ye a matin train a yeti na Lyon ko porter Jérémy Penda plainte. Est-ce que c'est nécessaire maman na mbete ko matina maboko mbila bon yesu ka alobi apporter plainte parce que peut-être peine nga moni image na ye ndenge ba salir ye na libanda peut-être salir Sony et ça Sony ya mona la batuti obonde ça la maman ndenge zala du moins ko maman ndenge zala ka ya mwana autant yo liaka ya bato mona ya bato oseka sikota yo moko ozomona donc c'est ça mama Kongo en tout cas que message o eloko o ça mi de lopo na yo était ya yo était on bala sima na internet siko yeba ke lem susu obongisi li mutu ko to pelem so BBC tant au BBC obongisi était ya donc à la prochaine ba bloko ko sala ngo soutende ko na mwasi et ça li passe surtout nga en tout cas ça nga passe et ça nga passe mais surtout passe na cadre na ndenge mutaka na omoni yango déjà ça nga passe papa na ça nga passe moni ke na ndeni ke pardon biso tout to ape bato ke
tokabwana pe toza pe lemsu tokabwana pe to ba divorcer tokabwana moi si mais okoninga te ke na loba ya mabe ya ex na nga mo libanda na finga na tina ba finga jamais aya tindaki na koninga ngo te ya tinde ba finga Jérémy mais te ndenge tu ba bloc wana ndenge bimi il faut te ba pourquoi bloc wana bimi pe na ndenge pe ke ndeko mbali pa azolo pe na kacha ya émission pas de connexion Didier Masuki vous comprenez et comme to ba Karine ndenge c'est ça les problèmes c'est ça ta tuka mama Kongo to senga toujours exiger na ko senga ma oya olega na émission expliquer biso parce que soko tiki yango boye Jérémy Penda eza kwa ko beta on était 3-0 lo la Yu Arena de bakao yo il est trop makasi Jérémy a bêté le moi moulai émission yo luka peno le kana émission expliquer mutakala na yo zo le mama Kongo lobby soki mutakala na ezali ba bimisa mais bat ba lo ba na ba WhatsApp or que to bi ke so mutakala ezali to linga to mona ngo et puis le bitango ba filma ki azali kidiba na age na ko za kidiba mna so wa filmer na mbeto te azali kidiba na cadre bolingo to bika ce bolingo lekis bolingo tango le kapé a chuchu to sa ba vidéo est-ce que to ba ke lobe ko inde la biso te biso tout to problème super na ba vidéo ba ex to sa la vidéo mais ba oza pe na ba oya biso te nga pena oya nga poza la oya ya passe te ba vidéo ya mabete te ya mabete te ya mabete te ba mama Kongo te yezate te nga en tout cas na sala ngo pété nga en tout cas vraiment nga pena ba filma ko te ba filma nga te nga pena filma te lo ba ke ba vidéo ndeto zali ki bo tambola bo monde ezalaka o monde vidéo monde to za bo hein peut-être ndeto vandi to mila vert yango yo yezate te nga ba filma nga te bon na ebité en tout cas lemso bibi ke na ki diba pena bo mais en tout cas na ebité te de tourner te na ebité pour nga na sala ngo déjà te pour nga vraiment en tout cas na sala ngo te pe na otika la pe mais ça va délire au monde moi na yo Hermos au vandi au te na mona ke to za boy mais na sala vidéo na filmer moi na ya butu te o la lo ya abibelo ko la mari de te nga sala ngo te na osala ngo te na osala vidéo te ata kuta benga na caméra to benga na téléphone ezaka vrai délire te papa nga eza mabe makasi portable lemso mama Kongo motema ele na université mais andimi bazala vidéo na ye Jérémy Penda tali yango tia moni mama Kongo kei yo na obetelo moko bakati yango bloka na tu na minute au moins ki monde mse ko biso supporter séparation te oui de biso to da to yeba na bloka photo ke ba nango mais Jérémy supporter séparation te pour ça ya lokwa bongo peut-être ouais peut-être pour na hôtel pe mama Kongo moi c'est ma bête hein. Mais Joe Mora bon moi bien Joe Mora legi na vidéo lobi atali vidéo ya mama Kongo alobi moi ça cause la bongo te ata tu vois mabe na joango alobi moi ça cause la bongo te atiki biso na point d'interrogation amona nini mabe ou bien mona ki malamu tozo yeba te ponde ngati moi ça cause la bongo te siko amoni nini na vidéo yango ba botindi la tête to sabe miso to mona ngo rien de ce que ça te vidéo za ngote vidéo za te bi vidéo so ezali to e bomba la mort que vidéo ezali mais vidéo ezate ezara ki ba lo ba ba ndenge yo bi to na monde internet to bi ndenge kenda on ko ngama yele quoi ouais mais en tout cas vidéo ezate ezara ki oui ba vidéo bonde ba ça on a bende ba sala ka on ne bimbali no ta sala soit dans la copine aye ba on met la verre azoko snapper ba nini tout ouais ba vidéo ngo yangwana mais au final il y a quatre chambres non ndenga porter plainte wana et sur la Jérémy ndé mais ndenga porter plainte sur azana ba Jérémy pas lobby asali mabe fa porter ba mettre na sur la chambre jour wana yango na lobby ka c'est ya porter ga si ko sur porter plainte yo ka te sur porter ce qui ba vidéo wana peneza solo à porter plainte peut-être il faut payer aux ala pe ki siko yo ba mbida ndesiko ba osala ba enquête ba rolandela ba nini ke ma vidéo ni mona et ba vidéo ni mona et outil côté nini mais ce que so lem ça ko porter plainte azana pe na ba preuve te de ba vidéo pesa na ngopete et balukla mama Kongo te et balukla mama Kongo te mais le diffamation te yango ko soki Jérémy ko ke albi ke ko funda et susu wana ndesiko comme diffamation à cause de makambo ko balukila parce que so azana ba preuve là ça va mais ce que so ba preuve ezana ngote Monsieur la preuve ça tembila au kata na bino tout le monde sur le remonter bon boké na bino après parce que Jérémy ce que sera mon petit ko ba singa ce que dossier allez que yeb ce qui a funda porter sous plainte
awana ekomi eloko mosusu ozo comprendre mais ceux qui mbila basengi makombo après bazana na ngote mbila baki tout le monde sur eloko monte biso to samba pe to binde elekaka eloko mo eza na ngote en tout cas bokene no mais mibali bakoma mibali to mwasi bakoma na niveau wana pour ni kanda ya séparation à supporter ngote musu a supporter te musu pe akoki ngote a même pe na niveau wana mais keba niveau pe comme ça ba tout na succès ben kasi donc muso utazudu basi balinga mingo tela mibali mobali wane tolo mo papi mboma muso tela di Karine tombola kama koloboy moi cimenterie ça la soki ndingi ni monde mimaka ite ba grâce mbiza ça la lo mobo na chambre na ebe moi je suis ekwe ki mama nanyo wa mukusa nani wa pembe na bazalo kwa mama kongo wa mususu nani Magali lo mama mote mo kumpe moi côté mona naki Dimitri me yo kama ba chobo mo benga Marie lo benga sala epe yego du mabele nde mabele bine ba kipango te ba balinga mingi sima na se mais bon bref en tout cas parti au fond na sepeli yanga linga joyeux pour tout me va na ça analyse oyo koyoka yo boye oza pena mécontent ya comportement ya Jérémy parce que basi faut protéger bango ata likamba ndenge nini faut ba ndeni ozana basi moi ça rejoindre pe mbali mususu mbali ba pe moi si mususu ndeki na nga bongo mais comme on a ba vidéo ndenge ebimi bongo be ba photo et ça devient propreté pour na yo ndeko Jérémy en tant que maître ndé bozwa ba éducation yo lo beza yo te mais reste à vérifier biso to lo ba oyo toujours le bagani tout le monde les réseaux sociaux à cause d'année la raison soit bezayete ceux qui ba vidéo ana ezate ceux qui ezate l'aime ça cause l'aime tout mettre à cause d'année na raison oh tout le monde qui ezate mettre c'est mais lembanga on est dans normal mais ce que maman comme ba fina dit le lemu kilo ce que tout na Jérémy tu te o legi banga le lemu mais kilo mais pété moni qui beaucoup c'est la maman Congo makambo le lemu bien Jérémy ali anga tant on bolongo équipa te kasi bolongo zanga na miso c'est équipa ata ninga alinga copine na copine pas linga mbali na puis alinga copain na mais comment na mama Congo pe boye na miso zaki amoureuse mais magala c'est ba oto la chambre la parler ma tezi et pinda salo mama Congo a tout ces bon mitou na tout ces bon mitou mais banoko balilika mama Congo ça dit que mama Congo a vraiment mis pour beaucoup de temps na kata palin tout tani mitu momi pina gérer bino na butu wana pe apanzi bino tout na tongo panzani mais au lebo ke libela bino kaka bozongi na so pas petit momi ana pe sous au moins que ça veut dire que maman Congo retardataire n'est pas tort donc Jérémy a récupéré na Léon yimoko acoustique aina pensé ça et puis lobby ala la quitté avant de gagner dans salon boye na kiti titongo kuna betu ya mzuma nyogo free pompas azela mama kuma récupérer bango boye betu ya msusi ba gérer qui est kuna dodo déjà bakunga makasi ya parce que we got des système ga donc bité ano côté ato bité te ako ganinga na libote ngai fona bité na reto ya yemo siko abeteke na le acheke yipe fona zozo ya pena mboka langa penga pena zongisa pe tanga yenda mboka na pe asiki mbali na et puis voilà comme ça conseil ni opesa na base so bazana mbeti na mbali en tout cas conseil na ça ba longa ba téléphone ba boaka conseil na opesa na ba bandu linga ba délire wana ya benita pe bimi na mbali na ya en tout cas conseil na opesa bandu na biso basi botika kosala ba biloko wana tango bozana en couple na ba chérie na bilona ba la vraie délire tika papa même moi si to mobali parce que ba portable to éviter les lois au moins même so keneka place mo ba yibi portable to portable quoi muto ba teke yomto pour ba yiba ki portable to portable la vraie délire père on va ni mana butu bo yomo mana parler bo ota mumino boy au moins na lobia ba to ko ba nga bosala ba biloko wana na kata ba portable na bango. Est-ce que ba portable no bana ba simba ngo te portable eza portable mais mona simba ngo papa oya nga portable bana bazana la code nango mais oui wana yo parce que nga bana bazana portable bazana la ba ex neza na kati obiya ba momina ya opesa bana te nga biloko wana so nazana na portable nanga otindeli ngo bi ba tindeli ngango papa na mbala moko na zapango kan esili motalaki
oui, na boya te na rota mais na ko ngate na garder on a portable na nga. Parce que naza na bana. Ozumo, oza na bana na on na kata portable na ngo garder ba bêtise wana te. Mais ça va parents susu, aza na ngo na kata portable azo garder yango. Obite ke portable ne ko bunga, portable na sumo na ko simba yango, portable na susu. Jono mtu ko simba to copine mo ko simba ngo biloko na monimba mo abu a transférer ba biloko na ke nango. Faut boy baka. Vous allez vision na makambo. Portable ozo bumsa bat na makambo belé. Portable ozo bumsa biso na makambo belé. Bandeko basi mibali botika eloko wana soki boza na place na bino moko boye yo na papa to na mama botika biloko na ba ya ko portable o to sala to snapper parce que le but ebite mabala biso ya poto ekoma mabala mo ndeke donc ezango mabala moko donc ye ba courte joie ya lelo ka lobo mo bu ekatana alors surtout ekata bo comme na ba kanda na ekomi ala yango na bizana portable na e pourtant kanda ya kaka ekoma kaka ya mabe kaka. Ah, wana faux chéri mobo. Ah, wana faux jo. Bosani ki bando landa ibu. Bosani ki bando landa faux jo ngo. Bando benge baby, bando benge chéri. Bosani ki bando landa faux chéri, bando benge ke maman na ngai, maman, bébé, bobo, chouchou. Ozo comprendre. Bon mosuri tango esili et komara ya mabe. Concernant pesa ki bino bando basi pe mibali. Surtout bando ko na réseaux sociaux. Botika likambwana. Omo tu batu susu ya ba dans ba réseaux sociaux te. Aroza ni na portable na makamnya mabeza na kati. Mais zalaka moto yebani na réseaux sociaux ndé bizoto yebani bo papa. Bazo matière et tout ça mbwesi. Te biso matière. Ah ben voilà, ba bloko na tout yon. Sabana nzambeti. Voilà, yango moni pena ki en tout cas et na senga pena bande ko mibali o kuyebuninga ko publier basi na bino. To ala na bato aga na mwasi mo. Ko me basi na bino na na mwasi mo bongo sikoyo. Papa ebo basi bena na mokili oké na bongo. Mwasi mo place ozo na yonga. Donc voilà, ozo comprendre. Donc ngana osenga pena ki tout ce qui est quoi na c'est un problème ezali tout bongisa beaucoup de capé na ndé moi ya ba ami donc na ndé moi bien botika mo calme qui comme ba guerre yo longwa yo sala bo après tout tout bana ko finga na ba réseaux sociaux tout publier ba image wana bon na habité pena un jour ce qui est lokwa ne roila ngana vie hein. Merci Pati. Mutumobo eza genre na peut-être. OK, merci Pati. Merci. Alors monsieur Silinango lelo boye o bozongo na YouTube mais tout ça na 5 minutes mo ya tic au tac ya ngana Pati question réponse to développer té question réponse ce combo ne bimité c'est pe là pas venir aux la question réponse bolanda biso na Congo Kimia page et puis bolanda biso na TikTok partout oyo il y a 5 minutes au ça la question réponse bolimbisa biso to comme na fin de l'année yango dinto bete loko yo premier ba ki mbala sima 2024 to contre des stratégies on idéologie o Pati Bofondo zama pambola yo na biso na bato oyo yo opesa ba mbote en tout cas non monsieur Ndeki to vraiment s'appelle ba meilleur V na opesa ba meilleur V na famille na Mobimba en tout cas na pesa ba meilleur V Marie-Laure Mwaka en tout cas yo na bofuka na biso Rodrigue en tout cas ba mbote belé ba meilleur V na bino Ogazi Manatan Masana ngai na pesi ya Romain garde-robe ba meilleur V na pesi venanga go Belisha Jules Emporio Kepa di Weston mobali ya Caro de Monaco en tout cas ba meilleur V na yo place Bozali en tout cas na pesi Godé Luzizi là ba meilleur V en tout cas toi qui na fait tomilaki qui toko pe tobinaki la présidente Vandaka toujours na ngba na yo na pesi Sylvie il y a Roger Mandiango en tout cas ba meilleur V na pesi j'ai tout love hein moi c'est évangéliste en tout cas ba meilleur V na yo na pesi nasi la grâce traité moi mon na na Genève hein na mboka mso Genève alamba ki to ko moi so na pena do ba meilleur V na peut pas na ser souci pas lamba ser souci ba famille na ser souci lamba bien on a besoin commande ser na pas lamba bien Mami Sombo moi c'est Miguel en tout cas la présidente Betty Mika Kimba ba meilleur V na yo merci. En tout cas, la binoni surtout, en tout cas, Bolanda émission Oyo, ba meilleur V, sans oublier Stella Kata, Zenita, ba meilleur V na opé. Nadège. Christelle Kobi, Monia, Monique, en tout cas, ba meilleur V, et puis
petit na ngai na nini na bosa na ni susu Grâce Makoufou. grâce Makoufou en tout cas donc ba merveille na